tome malika mndenge eza makambo etali kobala na kotuna nzambe penda kelanga mais ange kokota makambo na ngate pona lola mema bebe te abalela wapi makambo kobale bani na damu na biso mikumba bana kolela mbongo muke bana ebere aske ange kokalikambo kopengwa te sakana ola nise mikumba bana nabotela nga bana seki yo nde tuna mutasala yo kotuna baange te po bakoyaka te bazokamaka ngo tomoni yango sika na mukilo ka tata tolere tika totala yanga nini naka Mikaeli yaka akoya kosala nini tomoni lola na mukola suka kozana mulonga batali RDCT tika biloko Italie mopanza RDCT ezala ya kowela te nano moni nano koti lola te bwana na entrée bazonga ba préparer ba benga na compagnie bana ba za journaliste po ba kwenga owela kobe o ange nga za congolais okama ko se non natali na pays mobimba ya RDC mobimba ezane okende lola te yo bimeli wapi mobala manef mikungu ozomona kezo kendo sila otaki tatalo baluka benzote ezosila kwa pinezo kita mupepe basi pelo wa fleur kata ndelo baketa mama kende de mission soka lingi bana kabele nyos bakoyi bakai so kolisa ibango zonga pa mama bino zongsa ba roba kala ba rouge avec otika te kenda pa ba camarade mo banga kobima mingi po ba exposer lo kwa na marché yaka mingi bazoka et puis bo ya kalisungu bo beta mwasi mobali teke na za bana sinota okima a découvrir alléluia kitazo soutien muke pa alléluia ma et mata la tarabi ya mami ngeza katombola mwa sheli nga faire te muke mukezi eziki ebina kapa pamba ta mo ezati nakosi epesa mbali passe yaka bazoka po mbala kisasa baninga suku benga basi te bataka mingi ba réunion masamba politique poso zana bazoka roleka batali te beta kano po tango bakutala révélation mal apa se ba pi secret yo biyaya kaka na tuli na tuli bona ko balo anje ko kitabenga nga kota ba jeune bikota kota te na conjecture payo bongo tisanga matama ya nzota velu ka feza makasi koliana ni koma mabe na osa jeune adiju na likamnia lekinga kilo nzota ngande ko bimeko luka mbongo est-ce que atana priati na sa makasi ndeke lukena ngambongo boniko aussi singa matama na komi pepele moi msaka dikelo na komema te wana ko kotalo kana nzaba azanga yo wakimi hôpital donc ndio jeune lekimi apo sanga mapamboli il faut que prier nenge komaka loka kamezo matango bana ba marchandise la merangae nzala yo basi msuba mona ka boya azo vivre le kakacho faut que na ta prison na likambo salaki aussi ça mando bimi mabala mame et mabali position te mo bela fese likona netinga na bela fese si OK lola kutu bazaka dera ndo bima bon totonde bele na ko chelo motema na nini kende yo ala nefa bayana rando comme ça sama abo kilo sata mwasi libale be ebeba bongo koto sakana biyaya ngata makoso na kolia te sona leka baba na kisolo na ko solo makoso eza pondu te sola musino ko bunga te tama ba utaza na lobaki ni pona ka dia solo makoso de va comportement funda ka to bare to ko yeba ke o déjà za moi foti na soko botimba to lobaki ni ya da suka za to lobaki est-ce que nyapo elumba fo mona ngo ataba kangi na saki elumba ka te yanti po mona nyapo elumba fo ba fungola ngo ateza na saki yokutinda ka message alors kobongesa ka église ya makamba lola mukristo zamba mumpesi confiance omona lipeko ya zande molende kondimaka biyoka yoka négativité babloka yo ondimo kwei eza période na ote forcer na mukizo za pesa ngo raison pour bamona mutakala na ote mukolo koma na tanza makofungola epesi kala so oza positif oza négatif na era esimba te bilela lela otambola partout pona kosenga obima mandia vifo kote sango mitif yinayo pour récupérer yo menyokola yo mais ma vie na prolongation yo oza ba jara malonga kena tirobi oko gagner kuna na ma vie na tirobi 2000 francs na wala kolamka 6 na likambo ni mbonge bima mukemu journée za ebeli na kolamka 11h30 na bomi tour atongo midi komi raccourci 2000 komi kilo Sakana leader, opinion d'attaque. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelman vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac.
Mesdames et messieurs, à un certain niveau, il faut relier Sarah Bongo. C'est très important dans la vie. Motonio, surtout soit la mouka, chaque jour, abati Sarah en plus la vie naïe. Alors, c'est le travail que nous faisons à chaque fois devant vous. Mesdames et messieurs, l'équipe de Congo Mokili ainsi que Nondi Premier, aujourd'hui, nous avons pensé à vous. Nous avons passé au diaspora congolais, au Basali dissimulé à travers le continent. Nous avons vu ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, nous avons voulu chercher pour vous l'un de prédicateurs, l'un de personnes publiques, l'amoureux de diaspora, l'amoureux de Congolais et surtout les Africains, les rebelles, Balinga Rolanda. Enseignement plutôt que lui c'est un génie. Comment il fait pour parler de tout ça? Et aujourd'hui c'est une première fois vous le savez, réseau c'est normalement et à édifier à chaque fois à apparaître dans les réseaux sociaux. C'est une première fois dans le Congo Mokili. Lundi premier, je suis descendu ensemble avec mon équipe pour recevoir le pasteur John. Je vais recevoir pour vous, mesdames et messieurs, pasteur John. Bonjour, pasteur John. Bonjour, mon frère. Bonne santé. Très bien. Pasteur John. Alors, pour la politique de cette émission, c'est d'abord remercier Bandeko Basuitena Biso. Lundi premier mois, maman, le chouchou de toutes les mamans du monde. Na Pessimotena Migesara, Kabelo Mobimba ya Angola. Et Simbami Epanayo, Stelanda ya Bambote Nayo, la femme la plus charmante de l'Angola, Bambote Koton Sali, na Cape Town, Bamer Tour, Balingara Nondi Premier, Bambote Nabino Bozé Belé. Et voilà, la mission d'aujourd'hui, je vais devoir la dédier à Nondi Family. Omar Bouda, Napesio Bambote, Général Chris, Maître Chris, le juridique. On a Kata Kinshasa, un grand merci Nayo, agence Oyo to recevoir tout Tinda Rambon, ya solo et Zalaralama Tongue, c'est Jurlan Ilenda. Bambote na côté Rosalie. Alors, pasteur John, d'ailleurs quitté lui parce que Barambosé belé. Mais avant tout, c'est quand on appelle ça yo loge au bandero batini ngala luko balobi. Pasteur John, oza génie. Comment tu arrives Yakoloba Makambo, tout ça, c'est comme si pour préparer à Bimara Karabou. Qu'est-ce que tu fais en fait pour Bimisaba Marambo Nyoso? Oh Azotala, faut Azotambola, t'as l'obité, à recommander. Ah, comment? Vous comprenez que c'est pasteur John. Bien. Mote Bimi, pasteur John. Il y a solo vraiment. Mais question de curiosité pour la bandeko balandio sika. Est-ce que pasteur John nous a vraiment pasteur tout combo la tangora kolata? Eh, balobi bien. Omoni de konanga merci ba tout balandanga. Ouais. Ngamo na linga ba titre té. Na linga maloba na zolo ba comprendre. Soko salela. Soko bandi ko ba titre dépasse mukili baby. OK. Congo ekufi pona lokumu titre ngai. Ok. Landanga bien. Nga na yebi kala oya tangi asisi classe akoma lokola zoba. Po tellement zui mayele minga komi na se ya bat. Oh tu bato sala pana zo mona lokana ti basenzi. Kala za so kuta une autorité oya tanga trop nyosa ko mona zo kamwisa ye. Akotamba na nzela ata roulage alobita monika bana na koye maka simi nzela freiner so pesa febe ke bana baleka. Wala fa otanga trop. Ndeko nanga oya tangi mingi na wazo sambela bazaka na peuple comportement moko. Oya sambeli ndako za na privilège ko kota lola. Oya sambeli ndete na lola ko zamakamba ko samba malamu na mabe ko juger. OK. Comment batangi ya lelo ba komi bazoba ya lelo ba komi mayele. Tomi tuna pasteur. Ndena zebisa yo. Kala tala même période de Mobutu. Ba autorité nyoso ezai kala pomo na beaucoup mestre commissaire des zones. Soko kuta na yene to moni président Pembe, so no balokuta. So ba la kiso chef du quartier comme so moni beaucoup mestre. Lelo to sota makambutu to tika ba député ba président Lobelanga. Ba sesi ya komona mokonzi pete mutu to komika natale ki na teva tanga koma mokonzi ko amasa na euti wa. Bango moko ba lingi ba mena bango pete ba bimi pete. Nandeni pasteur John. Soko yo kinga bien. Toke malem. Nzembo ninyo yo kaka na époque Mobutu babwaka Mobutu na kombo to bana na ye. Bazako bwaka bana na ba wenge na kofre. Sadam wana Congo. Na tout ça se comprendre. Ba Madova manda parce que ça makamba bindo. Ozo ndanga très bien.
pourquoi ye moko Mobutu bayemba ye kaka na élection oyo naye ko peka mbala moko ya oke jazz ya biso candidat to ba petit Mobutu CC de ba ko komba Mobutu batangi comment valeur wana ezala te me bango tu ba président so baza simaneti lelo foi banzembo pamba royemba bango pamba ko bonga na ko sana comportement malamu ya différent ko bongo n'importe qui ko bonga ozala joueur ko bonga okobeta bale ongindi ko lekata mutatanga okoza na yo moyembi ongindi ko lekata tutu batanga mboko bongeza pete me comportement eloko nde na totelemela boza na mboka bato babonga te baza ebele mais baza na comportement malamu pe koza na kilo bakobulisa même na bavoisin te po boye bakorépondre bango malamu mais batia bino kaka na bitumba eza te malgré tout baleki bino na minduki réponse ebite so comprendre et c'est on ça na bato baleka mbongo mais bana sale comportement bakomona bomengo na bango tout pete ba do manquer bango l'air nyonso potina te exemple to mona ka o mona mutaleka mbongo te na misa soka te misi bazo wolola etala ndumba bimaka na ba fi nyonso bolole oyo aza venturier tala fallait resila malgré mbongo na ya mais bazo mona pete mais mutu muso mona za na mbongo te makola telemi bazo pesa valeur ko le kapitami tuka pourquoi dignité a bombi personnalité wana na ko pesa conseil tikala mutakala ba wolola tikana na caleçon ba ko pesa réseau ka zaika na ndenga zalaka mais loko lataka bilamba kota ki mobale mona na kama bilamba elati babatikala ki mutakala mobomi ndoto na bilamba mais kota parti to nga kocha motema efundi Sasa wetikali ndeko tamutakala ebisiyo so yo kingana opesa makambo eza série ba congolais ba ndimi balata bilamba batika place ya mutakala po polele des personnalités congolaises sila makamna lo bano pas chez mona na Congo satate soko ndimelanga merci OK satate mutakanga Congo pas ya Congo ezangana yo to lingani te to pays mavwanga équipe ezana ba grand joueur o azana posa cha bien moko mona kende sanga bima biter équipe na bango pour la kola égoïsme équipe ba footer ba koye ba balle te so bazana souci ba trop ba gagner ba kende sangwa ta bazangi ba jogo ba ko pesa bien équipe ko marquer OK tozana eloko na Congo te église ezo me mabino er moko na distraction merci sur 100 églises dans le Congo 15 côtés ya bien nyo se tikali ka bazo manipuler ka bino makambu bozo kanisa ngo batinikali bino babambela ngo sata po bobanga mingi bo pesa 10 bango bangina botika la piaka me bokima mukili comme si ça date me bino partout avec la mona comment avec la mona mukilité mazana courage ko bima lukalipa na barabalo amoni te babenge yaya bongo yo mutozo tala o kabeli fi molimo me yo mutozo mona mukili somo oyoki calcul yango batu bango moko bami pesi kilo na mano makambo ndimanga vie eza lokola âge ya na âge moko ya buso ba âge kibomwa na âge mutoko mayele âge mususu bêtise ndeko mema yo er moko bo freiner pe âge moko be maturité ko ya sabate ya yo ofandi ka babite buso be koki faut na changer alors on se passe au conseil bidoni na pompe tonda kate son abido e bandelina son ya kotonda e ko na matoi comment nzamba pesa son na matoi ça au mona pompe e bido ba testi ko bunga te ozana nkata ndoko senti ki ba che bido sika so pe ninge tonda nani azana akanga soni no yoki momoni bido te Emite Pasteur John so comprendre makamna solo ba Feza Baltazar oui Pasteur John mamozo bimakaka aso ya bisayo o bomi pesi faute natala kango na sekaka mukile za lokola théâtre toye ko sala ba rolo yo mutu ko sala par na ye mukile za lokola sport ba joueur balati varesi moko net yonga mutu ye poste nino ye liyo ko koka ko beta bien biso tu ba botini ba varesi mais rod na place na ngome bale mo bale la kisi mbongo ba kopebe ebele na te ya bino nini otemeli na place nini batu pe mutu makasi bazo oye na roli nini oye attaquant to défenseur nete so comprendre ezo kende passer agent bakonzi ya mboka na badepute bato bamonelaka biso bazala kwa bakapitaine oza kola ekipe te wande capitaine équipe kolobela biso lena arbitre koloba mongo lobi lokola paye étranger lobi po folo oloba mais muto kokotia biso entraîneur nzambe avancez papa invité soko zo comprendre nga na lobelo makambu ya pété
botika kopesaka bino moko faute faute eza na ebembe oyo azotalazaka na faute te eza berere keba na moteyo ya kobambela makambo lisuma oyo ye moko abandi ateya ti lelo amona yango te mabambela yo okobambela nga lisuma par rapport à quoi mais pasteur John modèle po kendaka na bapasteur baoyina nakendaka na bango mabe te mpo bakangi bino kati bokoseli nzambe makambo nzoko bango nde bamemi bino na basentiment tomema likambo ndenge eza makambo etali kobala na kotuna nzambe mpo ende akelanga mais ange akokota makambo na nga te mpo nalola mema bebe te soki ozo comprendre abalela wapi makambo kobala ebani na adamu na biso mikumba bana kolela mbongo moke bana ebele aske ange akoka likambo akopengwa te sakana mbote bini seki pasteur John lelo bato bazolia kitoko awa nzambe nazokoye biso makambo ndenge eza landaka likambo à la lettre koya mokili na kidiba te nzambe aza na paro akozaka na foti te mpo toza envie kokóma lelo eza ngai te ye nde azogide ngai lokola nitendo ngai nde sikoyo na mayele ndambo apesanga na mokili ngai nde nasalela yango ekopia ngai lipa na mosali na kosala na ekonzo bongo na mata apuye koma ne ya moi natekela nzambe na molimo ye ntina na ngai na mokili nini seke nayeki lokola mopepe donc apesaki yo choix abatela ngai na butu ntongo ye ntina komata karte na mata sa préparaki accident ezala te kombe nazoyebisa yo sikoyo oyo etali mokili ntongo ti poko eza nga mpo mokili ye nde asala apesanga privilège ngai naboyi mokili naweleli lola mena nzoto eke te mena na age ya moke age oyo ntina koma mpaka soki nazolia te nakozoyela wapi parce bokangi bato ke koluka te tout est vanité tout est vanité mabino bozosenga bomengo bosala nango nini botondiseli yango baeglise bosenga bomengo mais boyebi naloba nayebi te so nazoloba mabe o naza ni contre ni pour esengo na ngai soki oza motu comprendre makambo na oloba yeba tino yela okosepesaka bato nyonso te mutu tu ana bafoti na ye sepela na paro okopia oreaso babetelo maboka ata na 4 ato inami na sa soki nde bakumisi yo okoki procès pasteur John na minute oyo église eza ya kokabwana kote o Marcelo kote Francis Joël ndeko nanga na kati okutu te bakokabana ekipaka nga te soki olandi nga azalaka droit obit bateatre na bango wana etalaka nga te mpo bolingi bafantaisie ebele babandaki na nzambe akoki charge ya lokumu te lokumu eza lokwa saki ya nsima bakti yo mibale trajet eleki yo molai ekokumba motu soki oza pete to kokwesa na place bafuta yo ndo panzi futa soki okomprendre okomprendre nga très bien datinde baza wana eza nango kaka lokumu motu baweleli komema charge eleki bango na poids bakomisi te babwaki na nzela ebimisi bango poisa or charge oyo komema fo koka po kokoka po soki okomisi bafuta mbongo na suka baweleli komema mikumba oyo eleki bango poids okokomisa koli te kombe de passe basuki na katikati mondimi akomi kokama passe yo moto teyaka yango pengo avanga tomoni lola na mokolo suka kozala na molonga bato RDC te tika biloko itali mopanza RDC mpe ezala yaya kowela te nano omoni nano okoti lola te bwana na entré bazolinga baprépare babengaka na compagnie bana baza bajournaliste mpo bakwenga owela kobe ange nga aza congolais okokamaka soki no natali na pays mobimba ya RDC mobimba eza ne okende lola te yo obimeli wapi nayebi bacongolais bacongolais baza na orgueil moko epola koma basala nzambe na basala nzambe oke na réunion mosala nzambe akufi to feti oya na bagarde de corps bakengela yo mabino surtout basala nzambe esika malamu eza pomona attitude ya bapasser esika bana nzambe baza mopagano aza te oye na bagarde de corps avokota mpe bazopanza bato bato baopanza mpe ka basala nzambe baopanzaka basala nzambe mpo balekisa mosala nzambe yo oza na titre nini bango nini po comprendre perturbation okoremarke bakopesa invitation na église boye église na biso frère na biso toana église mo atoya na poko ndimi après 10 minutes mosusu aye mpo bababale komana badi église toyebi yo moko mosu abi te frère nanga boya mpe na église nanga te frère moko azalaka na balabala 4 ayebisi biso tokende na oyo ayi orolo bamerci biso tu balabala moko nzambe akopesaka bango miteme pongwana obandi te oyo ya biso kuteleki bango moni bango banonso te tala pasai na biso tangi na nkombo na mpo babanga base influence église oyo bakobanda mpo bamoni makelele olo batya oyo 12h oyo 16h te oyo bazoteya kote bazosala louange église etalani dimanche bango tu heure moko nani akopile nani mpo monake rivalité banini église kote nzambe aloba komikitisa mpo oyebake basali mingi bozosambela ya faux baye na kombo ya yesu bien mais baza na makambo nzambe asali te
Bible te ya yo te comportement na bango te avant bafungola Bible. Oh ba koko ne juger point. Na lobi ne juger point mais ba ngata makoso na kolia te sona leka baba na ki solo na ba ki solo makoso eza ya pondu te. Solo musino ko bunga te ta ba utaza na loba kini pona ka dia solo makoso déjà comportement funda ka to bare. To koyeba ke o déjà za moi faute na soko botimba to loba kini. Ya. Na suka za to loba kini. Est-ce que nyapo elumba fo mona ngo ataba kangi na saki elumba ka te. Yanti po mona nyapo elumba fo ba we ba fungola ngo ateza na saki. Ekutinda ka message. Et donc, il n'est pas alors, on a le basso yoki. Période toza. Et les bapimeli bango mapamboli ba mi koti si satan na mutu pona kopesa ka famille ko banga. Kopesa famille ba faute. Ya. Comment maman abota minanga na papa na bandeko to koli pasi moko ba loka kinga na kufa kiti. Nzamba sai na kembi wana na yoko bunda simbi na ndimi nzamba na kene gizo pesinga famille. OK ba na famille bazolu ka bali ayo. Kalo na kono na bango te balianga koma erka na zima mbongo nde bango privé nga famille et puis ne bo bengi nga na église ka pona na mbongo mko na ko kwebo sindoni nga na ko bimaka ndoki ka église bo lesa nga na intercession kwa muyibi bongo famille basali nga mabete na ko ina bango pourquoi comment bate ya lelo basaka na lisanga ko 5 ka côté bango ni internet ba pesi confesse côté musu ba bwaki makamna zolo ba bibelo bi avant que l'église zana makamala zala malamu pana yo bobengi basi bakende ba jeune batika no andeko nanga batiki ko balambi te mobali mobimba mwasi akomite aweli 5 heures ke veiller oration katale mo bon sanda ku tipo kwa na ndimi pesa mkolo moko tanto nzamba kusala pona mapamboli na yo et comme habitude mais ngati na no liba les années o kanga mi l'église ko bon sala nyoso adi ya kwa bon sala na tourte pour moi na makambe baby tango bako bena mobali otuli o église botala bochanga na mabondeli o tala na bana ma aventure le kebele ngana koko yebisa mutu teke likamo na ndenge baby boy tokotsa ngona molimo lokuta soko yokinga bien likama molimo eza maladi piaka eumela kate osala ka bafuta kote to sa prier likamba libala lobana ya likamba libala makamba libala benga na nani na comportement no mabe na bilobala bana yo mobalo kosaka mwasi yaka na kusola masanga mbongo mukio ndola ni sabana kwa kirda siko faute ya nani wana makambo ange comment okota ange na makambo etali bango te bandalo le bande ange nya cha semi na lo na lola bayebi kuma bango te ola ni semi kumba bana na botanga bana set yo nde tuna mutasala yo ko tuna ba ange te po ba ko yaka te bazoka makango to monya ngo sika na mukilo ka tata tolereti ka totala yanga nini naka Mikael yaka akoya kosala nini Pasteur John lokolo toucher maramba mabala obi ke maramba mabala yango nde mutezo tsa ezobetsa biso mabaku na minute ezobetsa mabaku te na kati kanga même na ba télévision na minute na mabala moko te eleka yo kilo na peso conseil na vie olingi oresi tisuka monaka nyonso kokoka mpo nzambe apesa privilège ya koya kobima compétent te na place nzambe apesa titulaire ya mokili talaka nga moke naza nango naleki nzoko na valeur ok seke naza na titulaire nakotika kolenga te soki nakoki te seke natyango kate to na meke esimbi te eza niveau na nga te me makambo mosu nakosala bomona yango fome kosepesa bato kopia ngai rezo mpo nakoki yango zo batikala kozala te na mokili comme napesi conseil tous les moto aza na kote moko ya vrai ya faux oyo atangi yango etongi budingi ngai nazali porter yango namemi basaki ezokende kotekama na wenze po patron omema saki te nga fo namema soki natangaki na ngai namema saki te fo yeba namemi saki mpo niveau wana biso te tofutami nete so ozo comprendre napesa bapiste clé kobangaka eloko te banga kolo mokili pesa bato nde respect banga moto apesa opema bakorpara nzambe mpo nuna te batya bamilio na banke bakenda bapoto bazonga na bakoli bakenda na bakomine ezanga ntina balala bakola na bamaya badiata soki otale ti lelo titulaire nga naloba yango bien vome nanuna mobola ke nazala na mbongo babetelanga maboko nakufa na katikati ya vie na mati biso eteni fo nasenga reserver 200 nalingi biso na matiki ngasani ti zandu na consommer étranger bien nakobangela tike te mpo natamboli mi tike no yango papa nakomi zwa tike okokitanga na katikati ebele batiki vie inacheve otiki komo na lise meneya esengo nini okufa na ja 30 mosali makambo minene okomi paka te tikanga bololi natambola waya bawolola me nakoki mokili ti suka okene sengo je te dis avec amour koyinaka yo te soko oyini yo kozala na faute ya makasi koleka me moto asambeli te ok pourquoi moto amibomaka babetaki film omilongoli so pourquoi ndenge omwende naza so nabinga seke motutu
yo to ozaka kolo yo badefisa oyo oya kozala na yo awa comme ça totala soki okolinga nzambe to te nsima bokaba na suka mpo nzoto naza nango ere moto nakoma mpaka na nakufi te nzoto abandi olembanga naumisi yo mingi salanga nazonga nanga putulu soki okende lola lifelo mikumba na yo po yeba yango mana baka soki oza jeune profite lere eza ere makasi eza atyelongi na moi ere miku ekolembo ko mikoko komema saki wapi zala mukolo sambongo tfandaka pa bandeko likambo na bango soki ebebi moto kobima ndoki yo nazobela yo daso eza na mbongo kelaka epa na yo oso mwana moto aza na mbongo na eglise akweya tala kosata veste ndenge yaka wazaka na mbongo akamwaka bakwe nsima na nga babola nde basopanaka wazaka na mbongo akweyaka te ata atalaki te babwaki elekaka ye mpo budget eza yo moto kopia 10 na suka koma kokweya mpo kima eglise meta biso babola nane se komite nakei oke wapi ezala wana bandi okende ozaka wapi naolobela makama mike yo biyaya kobunga priere ya nzala te mateya pete mama nga asaka priere avec attention nga kota bajane bikota kota te na conjecture pe yo ongotisanga matama ya nzoto ape luka feza makasi kolia nene koma mabe na osala chaîne na 10 jours na likamuni alekinga kilo nzoto nanga nde kobima koluka mbongo est-ce que ata na priere tina sa makanisi ndeke eluke nanga mbongo boniko osisinga matama nakomi pepele mwa msaki adikilo na komema te wana kotaloka na nzaba azonga yo wakimi hôpital nzoka nde chaîne elekimi apo osanga mapamboli ofo na priere ndenge ekomaka lokaka mezo matango bana ba marchandise ndamela ngae nzala yo ezaka mokano na yo nzala batondi na bapriere ezaka mokano ezaka boye yo yo mutali bozozala na mokano tala ozosekana soko biso soko ye modele okotelengana soko oteli boye ti esimita ndo change mangomba mikolo nakomi na eglise okuna olongwe kuna muye eza lisusu te miracle ekoka lisusu osala makambo te okotambolaka loka moto azoki eluka baloki mwana ngai na nani okosilisa banganga nyonso me nzoka ya losambo mikolo okomi ya mikolo tozali awa ayoka kuna bakisa na tv te esimbi ye akomi kuna mpo kwakomi bungama te balingaka nzambe te balingaka nde bapase tala ye na tolo foto apase ya munene atanga akomisi mokemokeka nzambe akingandi akomisi pase na ye nzambe pase akotisa bango esprit ora te bango lola koma kotia bango makambo na ye mpo babange bamone dadi omonaka te elongo apase dadi soki oleki nde ye bazo bango wana nazofungola polele dadi na bisa besoko okei kotikala madoki telengana ngai nalingaka motei teanga nzambe nakondima yo mpo ozoteya baprophésie te yaya prophétie lobaki année 2023 oyo akozala courage nzambe akosala mpo nzambe amonisinga mbongo wana kotinda biso sikoyo na challenge turo nalalaki nabima mpo 2023 eza biso tu me ngaki yamba prophétie oyo nzambe ayebisinga turo oyo okomona sutu nde ezaka yaka namoni mutu moko oyo akopesaka 100 likambo eza ya ye $100 toboyi te eza bien soko ozwi yo opesi ma mpo lobi yango na audace devait tumbelu mpo basakanaka na nzambe te devait tumbelu likambo atindi te koloba te je te dis avec amour kosalaka na nzambe te kalobi a te olobele a amoinke eza likambo moko mondimi asuki asili mayele akute na yo briske ntango omoni mpenza otali asuki ndobi esalema ndenge eli balobaka na baane mwasi ya oni ate abi esimba me kaka na pamba boye ndeko nanga nakoso te bapasere ebele bakozala plus juge koleka bandimi wakondimanga merci ndeko nakoso te kowela komema mutuka te bakliye bakota nzoko oyebi nzela te okosisa karbira pamba okondimanga bowelela tozali awa kala te tookende mande fe nuniti demi-finale ya vi tookoma ene eloki riske te osala zala ta mopagane osambela te okodefana ata na suka nayebi te ki ozala mondimi amema bible tobanga yo moza depa de yo baza tala ebele bawangani nzambe likola bomengo okutana moto ezobebisa mboka soki nani akabela $100 obake te $100 opesinga meta population ezokemba mona fukama nzambe esala mokakoso ane yo moto azokembisa baninga soki osi bongo obunga ete soki ene eglize ayini bino tu bato mabonza 1000 francs ekilo bapesaka te
Ta moninga nga pesi nga 100 000 bandi kutuka lendi. Osali combien de mois kaka? 3 mois pamba. Donc ande moyibi munene. Biso batalogie to telemi lo ka to l'État. Or mbongo futela banda kutokongola ba 1000 sala 5 to bomba na ban. Ero kutana batu ba bongo wangani bi biso. Ye moko passer moté ya bimiji Juda. Nalo belo makambu to monaka. Avance pasteur. Ya oyoke boyo fa ofandi. Wa ko inayi aini. Maté a pété. Tolé a pété. 2023. Fungola miss. Zamba lobaki ye moko esala melo ndengo ka okanisi soko bangi ko banga soko tie positif. Otango tanga te kongineze état d'esprit. Congo éviter yondo sana faux position ngo ba les okomela ka hotel. Changer placement. Pour moi na Congo bien. Tala poka baba resila masanga tout basombi ba Angola kakao. Kende wenje ngombe babomake banga yinzela mikungu. Malgré pia kabongo zo utela. Mikungu. Tala biso babola nzela mikungu. Obunga mobola te so ake wenza te sana elanga uzanga kama kolo poto balingi misini ba wangila kote dinda kaka pomoteki alingi kosomba na mesa te bako katele 500 MCB agenda ka kota mai po batote ba yate siko biso ba kriya ka wan mboko ebebi ozana nzalo moni Kongo mabe soko take ngota ngombe ngomo na Kongo bien donc on appelle ça conseil kende na ndimanga na longola négatif au monde pays faux pays to ko kende bonga te. Même les États-Unis américains veulent aller là-bas. Problème na onde changer emplacement. Si on change emplacement, on tient bien facile. Tangande mutema. Même les États-Unis va faire bazala. Ya na jo bisayo. Na betaki tu na koma ki poto na moni ba moko mindele ba olela pia. Mindele ba olela. On a lobaka ba inanga ba komo tya ba monde ba Facebook. OK. Tana betaka mindele na kuti na passe tele ko lala ba kongola banda ba africain bana. Ba ba ni ozo pota pe ça ba secret poto. Ba komo tya ngote. Vérité tika la vérité. Nga kolonga. Fona même vie na OK. Longa na ba sentiment. Olinga réussir comment le fundu. OK. Zongi sa vitela kalki ni ozwaka. Na bimaka na 8000 na même makam na kilo. Ko linga te dignité na esambo ka valeur koka. Nzamba ko bomo apa. Attends comme na 40 ans, 35 ans combien? Aussi 8000 maîtrise. Au bête ali solo pas n'importe qui te au céder vie. Même on a génération. Pour ko kuta na mbimbi afolo baka te na sombi ka opona sepeli. Zorande manque. Comment on a 8000 na liamba moko 5000. Lobi économie robe et robeba. Fona la biloko 2000. On la mission belete po biloko ya matiti ndebe ndaka badie kende no. E fani salibom. Mo ngindo meki masoso. Na ya bisayo. Ko tsaka fi nyongolo kwa dikele mbana ko lia ngote tile 34. Na kosi? Ko longa na lukaka mboko matena na zongi ndaku maîtrise na ko tsali pa mateka teta ke na difficulté. Na ko tsama mateka mukolombongo ko matabona bani mateka libela pona ko ya susu te ebele ba habiter. OK. Wa ba secret zo. Na pa so schéma ko kola na vie. Mabale bele kabani po mibale ba bi technique de guerre te. Na basi. Keba na libala mwasi a mobali be ko panzana. Linga mobalo boza a. Vrai mobile abeta kamasi masola coaching ndenge ko salata na la passe. Lokwa mitambo ndako. So mbongo ezati mo pa ba ye keba ko mba bango te. So isa bango mingi. Talaka kanaka. So moni ba ye 3 kolamba si musunité. Kende wende somba pondu. Oso lami musunito tia ba na ko banga to telinga na bana ba ko koma poko te. To de façon mapa journée be et baby. Et continue manka m'écrit. OK. Faut bana viking. Vraiment tu soka zimbonga wenze mukia mataka botote na kutumbe kolo pa mabana ba kotelinga na nzala. Makolo nanga monteur munene. Na peso ba shema kokola mabalo moni mabeti maboko baleka na kudi. Makati mbalo ko simisa so benga ba ninga lopango. Ese ba wona ko samba ninyo sasa ke papa bolole moboti ne ban. Ba ko pese valeur ndenge nini. Ba chaki sasa. Na ba bana makamamike. Alors style ça va valeur Bala po mela na mobali bombe loka na coffre fort. Mobali pesa kozana mwasi alingio makasi abombaka yo meme na via vérité tika ba ventilaire rapia ko kitima tamla kwa pine siri mupepe ko yana ba conseil kwa mobungi bandi ko conseiller masina masola bi bamba soko jika $100 wangani madame ko pesika bonga wenzo komi di banda ko zonga kala rolingi basi msuba mona ka boya azo vivre ko le kakacho fomo ke na ta prison na dikambu salaki aussi sa mando bimbi mabala mame ibi mabali position te mo bela vese di kona netinga na bela vese si OK lola kutu bazaka dera ndo bima bongo totonde bele na kochelo motema na nini kende yo ala nefa bayana rando sama abo kilo sata mwasi di bale be ebeba bongo koto sakana biyaya c'est là non
Ada zaka na ifa. Ya mo zalaka. Mabo kila zaka. Bazaka na mona chaka bango panzi likolo. Mais libala ekotara rando. Til lelo babisa mokili. Bena no babebisa bon million. Eko simbe ngakuti libala soke simbe simbe kwa loterie. E bebe simbe si e simbi. Ubitoke nuna. Makamba susi ezate. Toye deux fois temba moko. Basi lelo baro mikolela mibali. Bakolela te mibali kolela basi mobali abongi abebisa bakambu. Mibali bele tilo baba fantire basi bele ba fantire. Dimanga. Kombi tala. Na lo bano makambo na ga machaka te na zaka clair. Ko bota ko 500 tout ça libala te. Ko 500 tout ça ba posa. Libala na bolingo za différent. Ah. Foye bako yaya. OK. Obiteke libala na bolingo. Kindumba na libala eza makamoko kaka. Moko eza kwa bateleza ka plus na moins. Courez eza net na phase. Na kosi échec na réussite. Ne pas libala eza kindumba na libala. Tu eloko moko ebeba moko ebonga. Foyeba. Kindumba eza libala. Oyeba bate. Kindumba eza libala mais a vite fait. Tant que si vous solo $10 ça c'est que balier déjà on est mobile monsieur comme propriété privée mais au kangela lo pa on a l'air na ndimi c'est fandimi marché na yo tant que ne bosi la ni ba c'est que ba le coup façon qui c'est célibataire ça va tout lui ici ako bande monsieur pose monsieur ce qui m'a ne ba mala métrage ndebo ke na no sko en tout cas mais bala qui ça so tia quand même na parking on ndimi ba tu ba mata na trajet mwana njoka 5 litres yana mabana monsieur pena mwana na ko sote bana bele ba bébé éducation du corps ba parents ke bana mobile assez compétent pour bomba moi sina ba OK aleki danger na bombe pour créer bana makanisi négatif non moi si négatif moi tu seras jamais content na libala wana e bango vino za molili puis mele bombe ngoma za la lèche on si mabala mituka nde bomba bana comment libala ezanga tine bombi moi mobile bi ko bomba na moi si ba solaka ni ba sakani coaching exacto so kosa moi si le moko propre na mbongo zwaka we na 5000 zo kosa 40 30 60 bombe inani mais prière n'est pas simba ça mettant en tala côté boade que moi ça dans la mal gérance ba moi ça dans la mal gérance aussi mbisa ke ponde wana bongo pe moi ça reba ki bando simisa nga bongo ba simisa nga sou te pona bebisa mais pas ba ça motif comment on balo ka tola ba camarade ko le ka moi si me bobeba na moi cité ibalo ba zati le belé ba ka tola ba camarade ko le ka moi si na ba no makama mike nzama to tala o mabala te li bala faut ça 1 + 1 = 1 yaya eva kutu ba mangeza ki ebele o ya liaka ndambo bomba nda pesa mobali so ça qui demande ndé fan ngaka beba so to tkelo la mibali ko adani ngaka dia tete ba pekisa mbumo wapo ya uliaki ona si ça qui déjà ngaka bombe o te na kolia o te to changer manga biso mongi ko ela eva moi c'est malin alienda mbo atalité na bombe ape papa yaka nzete yango memango meke epetanga kati na pembe po atali ba mino moi c'est kata ki o bolingo nanga qui est pas kati allez bozawa makambebe so yilo le bandaki na boy sambo ngobali ambo mama ko ba bombe bongo yo ina mbongo bombeli mama nde ngeni fo e ba kabuté ya fo ba koma kati na we bisayo so mani mabale mwanga ninga na pekisa kati ngana zama ngana ngaka libale kabana te mais na komi na koloba ke période to komi au moins mobali malonga ta to boteli bana sisi mama chapwa o be la fese pona mukilo embala moko boliko comment tabana lisuma papa nyo kabota bana tamula na bana babenga ke papa te si bana 7 mobala manef mikungu ozomona kezo kendo sila otaki tatalo baluka benzote zosila kwa pinezo kita mupepe wasi pel wa fleur kata ndelo ba ke to mama kende de mission so ba dingi bana kabele nyos ba koyeba ka iso ko sai bango zonga pa mama bino zonga ba roba kala ba rouge avec otika te kende pa ba camarade mo ba nga ko bima mingi po ba exposer lo kwa na marché kenda so ça que longa kuseka oso so ba kudire bele pona ko mobali sko ya vie adam na nga ya suka to konuna awa we ba pona te yo affaire ga pona te na mungongo yo mtoza na devoir na mato ina miso ko pona te biara mingi basoka et puis bo ya kalisumu bo beta moi si mobali teke na za bana sino ta okima a découvrir alléluia kitazo soutien muke pa alléluia ma e mata la tarabi na mingi za tombola mo sheli nga faire te muke eziki e bina pa pa mbata mo ezati na kosi e pesa mbali passe biara basoka po mbala kisasa ba nga suku benga basite ba taramingi ka ba réunion masamba politique poso sana basoka re koleka batalite beta kano po autant ba kutala révélation mal apa ça va plus secret yo biaya kaka na tuli bona ko balo anje ko kitabenga
osilaka matama likolo ya chaîne mobile mbange ekomi lokola mobile nani mwasi azokanga elongi na nzela bakobengo ndenge nini okomona mwasi akoseka boye mino eloki elongi na ebele likolo bajani miso ebima tokolo ndiro obelaki neti moyibi nani akobenga o so moto amonoka mwasi akima hôpital te komi lokola maladif o mwasi fo seka rouge à lèvres kitya suki nwani lata elamba tiaka mingi soutien mwindo epesaka lokola sexy moke moke lipelingi ekoya kosaka kote basi baza te bakoyino mingi kote mibali baza soko oningeni moke elingi ekoya ntango kopena maka dudu na papi moko amoni maka yaka na dossier ba ebandi libala pete ya yango bana mpe baisumbo na ntima so oza peseka papa nde omoni ngai awa nazaka deya na bana mibale kotanga na osisi te ota bolingo nde ezokende na degré so ozo matombika te namonika sisi otu yanga naye baya bakufa bakabelanga nyonso nandimaka nyonso ayepa koti na jale tu akomi yaye oyo ekoya ye ya dega après obonga nano nazopesa bashema ta nafungoyo bamarché oyo eza mboka logike te molongo ya kongo ebushaka te molongo ya kongo bande telema ti lelo bazokotaka kuna ya kobatama yo te mozela normal kosila moi bana kobela camouflage olala ti kotaka yo ke fete kotala bamarie ere balinganaki ozalaki tande kote mbimbi ezalaka soki okontrolaka bato pourkua bazo ebele boye table okokoka biso te sambela mbula ebeta mpo kotika ndamu bodame ebele yo kutana bakopo yo sokota fete ozoboya bakiti mosusu bato bafanda yowanga moko nasali rf aipana ya fete oyo bato bazokota kaka bamaresi bakoti bato bazoya kaka mokemoke natali ba mbimbi trajet oyo na biso ai feka nalia na ndako fana ya wana maboko ya fetika fana nalia na ngai na bakabete menachade mapenga kabo ai baby na saini ti okape bango mario yoka avanda méchant yonga ngaso kandele kina chanjaka mesa na ndako tona table mbimbi musika fona pusana na longue na table liona ke tiko table oli bachainga voilà technique de jeu yanga ni tona feti invitation pour na risika kokota nde na porte ezaka pasi soko so koti salo yoli oningi natana te pembeni na bamare ya binoni bainvitaki nga na fani pembeni ya binoni mbimbi ya mare nde bandaka fa ere ya dundi kozima musino nanu odundi wana bandi balo to bandaki yango na pasi sino sike na ema ekozobeyaka na mosusu yela ye bonisi tala yokanga kokoma mpaka eza pete me nzela kolekela kaka kobonga état d'esprit konga kobeba yo zwi soko yokinga tomona bato babonga na bacoronavirus toalobela yo vie eza riske oyo alangwe amonaka nzela mabe te oyo alangwe buzo basalaka kama yango na ntongo e osubaki na miso bato aya solo langwa mpo bonga na vie soki ozokende na logique omona kongo pasi tellement misala eza te bato bakondi kobanga bato neti ngai na langwa kongo ntango bakakende namonaka kongo lokola na gabo lokola nigeria bato batyanga te natalaka te naa na kongo naandela nga na nzambela awa kopi na nga nde kopianga lipa ya napesa conseil natambola azokomonaka te yana moto atambola makolo neti nga te na kisaso nakosata bale retour ya poto 9 fois ya makolo kilométrage wapi nayebi te nakotangelo nabanga makama mike na tala je bon soko zana soko mindimelo za sir komona réussite kobongezaka église te église ya makambo alola mokiliso ozamba mompesi confiance omona lipeko ya sande molende kondimaka biyoka yoka négatif te babloka yo ondima okwei eza période na yo te forcé na moki ozozo apesa yango raison mpo bamona motakala na yo te mokolo ekoma na temps nzambe akofungola epesi kala soki oza positif oza négatif na era esimba te bilelalela otambolaka partout mpona kosenga obima mandia obimaka bana basere oyo bakolakola obima boyi na bapale kende olandaka pusu nsima potika na $10. Mais pasteur John ndo monela Congo est-ce que espoir ya Congo ebebi te nga na mona Congo ebebi te bato nde babebisi mentalité na ninga nde nazongisa bato na nzela bakompagne nini toyela nga mpo esimba eza Congo epeyi te mpe yangeniseni mais ko facilité mpe bato makambo ya pays tuna gouverneur tuna président nga azoteya yo kibomoto na kati ya mokili oyo na oloba pays tokokende komona pai na rolando nga moko challenge na longola soni nakenda bangola na telenga na nzala na timbre bamasa babenga na sokola mituka na boyaka na okango soni na bite na sini na kota bepa nzoka na nzela soni nzela mbongo nazwa mbongo moko tina bima na basi okuna bawolanga na ebandeli nakenda ngo mpe ti lwanda me na mosala ozoba kaka bafio na bamama mpaka banomona nga lokwa nkele na misala na osala to bamona mbongo echangeaka badone na ofungola yo
ba ba teke ça irense comme ka eh pesa to lambela yo pour lambe comme intérêt spaghetti ba cha corned beef on a kutu tongo poko ba na otinda soso na ba ta nombre te bon ba comme ka oh penda ba mama me kompenga piste na lupango tina ndako na tala ka TV papa na paye yanga fanda no comme kwa mwana ba mpani ni solution mbongo ba bosa ni kilanga ba bosa ni kazo kwa mituka ba moni na comme na budget mbongo pa on a combien de monde entend peine de passe on a 10 na kena changer papa donc na beta 6 mois vifo côte sango mitif yinayo pour récupérer yo menyokola yo OK on na sala na beta 6 mois yinayo poko mayo yinayo po bombela yo lukela yo na katika na muguse pose à l'aise donc so lukela yo pimela yo o lukeli yo moboeli yo oboeli yo lelo pe monani liko comme bele botango funga mosala badomba mbala moko OK ne ba patron ba kemba to finga ba bolole era nginda ko mokene ba poto ko mina lero ko sa ba betise yo kama kama muke arengate na bo mwana era mbonge koti na sentiment yo za mwana ma ba calcul ko la koko o to kutana kana ngo o za $10 kala o ko mina tango fiaka pays na munoko fiaka soko l'équipe bande ko nyeso ba ko bande ko na yo ko tala ka bande ko ba camarade ko zela ka badine ti petit ndeko na sambwa je ba 35 ko so bi makale ki me muta peso fufu mwana 24 ans moi le boza yana za te pas kabelo te mukolo ba kabela ka ite abe mo pe petit on dimi ka vieux we mo ba ke na 24 ans pour mutamia soko bakti ya kiti ya chite ko dai na kenda feta mwana ina ne pona bongsa bakiti na tongo pozo ra damage oh ya batininga trop na matiku tunakebe tele nya rido na kiti mbange beta ina sena lobeli ete sona loba mwana nge compétent obe nga na feti musuti na kenali nous passe kwa makero na bakalukoso eko bomisa oyo mwana luka métier tala na mwana milinga na mano makama mikea me kilo nga na mwana ba film nga kome ko la na 500 francs mukolo netinga 500 francs osa na 500 francs ni patron na 500 francs fola mama na budget Congo baby membongo baby te yeba ba terrain yo a placement mama na bijo sana ngoni pasteur John 500 francs tande na loba nga pona longwa tina kende luka boulanger ta 2 km pona somba futi yangani pona bisono yangani c'est pas possible dema pa de ça pepe là au salika G6 au seki mukenza lesongi non malin beti boule pe ko tala ba boulangerie ni no ba futi eza mingi apona ka mikoko le ezike kangama lokwa mapasa po eza kilo ebe 4 na 300 yoka bonus demi commande 200 tango zonga suka la 100 francs et puis na somba suka na ba mikete suka pena ba boutique nani ga ba waro ba tela ba boutique na ba Yusufa ba boutique la bango wande abudala idi ba boutique wande ba cha ebele bango ba teka ba pena ni funda suka la 100 francs zo chelo bena ba loso na kati ko bwaka te yo balola ka mela bango ba bini ba okabana libumu okye ko ta tina kena ko ta mbimbi ewa nyoso ka santé na yo boko wela nini kende kuna yo yozo pesa ba deta na bisa yo nguba na siko ko pona nguba 100 francs ko soma nguba ya propriété keba na nguba bazoteka balongola ndamu de apu nini poso oye ko somba te wala pona ba pato soki na soma nguba isangana ya ko pola osatika libanga 100 kilo esa ota misisi ezika mama foye ba terrain ole 3 ya faux na de ya bien ezo balana ezo keno malema tipa ine ko vide yo sana bunde libumekanga mais ma vie na prolongation yo sana ba jaya malonga kena tirobi oko gagner kuna na ma vie na tirobi 2000 francs na wala kola mkasi se na likamoni mbonge bima mukemu journée za ebeli na kola muka 11h30 na bomi tour atongo midi komi raccourci 2000 komi kilo sakana leader ye opinion d'attaque non la soko nuna mboko sino to kosila matambo ko tamba alléluia bien bando kendo kwa mungonga zo kima liko anzala ba prier lokolo ko kweya oyo tambe angae ndamba aninga batambo ndeko nanga ona mboka oyo oya bi yatala soko poni mboko emela ka batoko dine baleti na boyanga na kitata na tali nzoto na boyinga ngabi balokinga te mokata 3 jours miku elembi okolala bena sapo ngo ndolala lisusu moko na kokufa te
Non, mais Nazama qui l'a ma casse. Non, mais qui yo. Oui, bah. Na mon affaire, mais. Yaya, oh, mbokate. Dala. Oh, mbokate. Sokutana ba document yo. Okoye ba Congo. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons continuer. Tout ça là, na Pasteur John. Nous courons derrière le temps. Nalinga na pesa communiquer moro la bande ko tout baso la biso na kati Angola pour comprendre que le producteur Joël Matubakana a tenu une maison de production à Malonga. C'est-à-dire le 8 mars awa bande ko tout Angola bo salana Patrick Beckham kuna na kati Angola obeta signé Atlantico. Babengisi penga nondi premier pour la présentation en tout cas bo selanga na kati Angola na oya kuna et puis bandeko ya Mbanza Congo le 4 février oyo tozana bino lisusu pour na Patrick Beckham. Après Patrick Beckham c'est Jibem Piana. Donc le docteur Joël Matubakana a Ozalawana pour na kobengisa nondi premier bo selanga vraiment bobonga makuna bandeko Angola tozana bino kala mingi te na kati Angola le délégué Marco Sungu motema ya Olga Mbambi. En tout cas, kala mingi te na osalana bino to continuer na Pasteur John. Obiga Pasteur John barambose belé na kati mokili. Mais tango zo bimisa ba connaissance oyo, c'est vrai, on dit combien de personnes bata édifier tant sans que ba kende ba église. Quand l'église c'est ça ma bête ba kende ba église. Ba yo ka nyoso ba 5 ça ba tirer malamu isa pinala. Mais yo mo po kende église. Pourquoi pas te? L'église est pas de sangana pour ma camarade. Jamais mat. Ndonanga. Conseil gratuit. Il y a bâti Noël là. Ok. Ce qu'on y a au monde en baramoko. Azar ezate. Mutu tout atanga tanga te ko bongeza courage na yo. Ok. Ogotanga aussi classe boulot ezate. Ogotanga tenza basale simbi. Problème na mutu nde mutu alingaka ko pesa imoko raison te. Mutu azwaka lokwa mopaya na ye moko soka yoka bato libanda koleka ikolo ye mutu asonyo koma na passe. D'accord. Ngasi ko na yoka nga moko koleka bato ba kolobana nga nyos. Ponga kolonga nde na zana nga onga na lingi bata bolobi na yoka bino te onga na lingi de fesa et salima. Nde na pila comment yo linga nga koleka nga kolonga. Et on a so vérité. Onga na so mona nga moko na bomanjo te si ngomoni na zakana soni te na kana lufundu te nakana de makambo eboyanga libela soni na lufundu yango pende bomang na yeba ka te place ezalaka nga lufundu soni ekundama premier ennemi à vie oyo ko tshelo kal po bi mabolo le ba kotsana makambo ba lokayo soni na lufundu soko zana ngo okwei soko longola soni olongola lufundu vers ko bongi kolando boy batu bamona Kristo so mona lipa hotel ngina moyi po mutu asona banga banzela koleka na kokenda ate na bimana o na sala bena koka te netinga o tuna zeto zanga na mbongo na babaro na rinya ya na mafu na sina kweya na zonga sima oyo ya tous les baba na kenda okipali su ya na kitaba bord na victoire na masananga Jean-Jacques yepelo la comme prêtre. OK to tanga te comment pas na nzamba sali pesim ke pesimba. Parce que courage foutaka na vie. To kitsa basaki na pleine victoire. Na baje ki mukolo ya torenya to kenda ba patapata ba yatete ba mate baba ngisa loku. Na je bisayo. To sa ba tapage na ba la crash wapi. Mais échité to sala nini. So na boyanga pona kwei kalungezanga. Yo mo peka ko ka zui. Na zaki na nani na tika na nani kanganga ale toke. O se ko se katena meminga susala rabajan. Oh ina bimaka o koma boye mongo akisi zela na bandela leo tutango yo mongo akisi yango kisi lelo bablo a moto kota na biso fifo za challenger biso za challenger te je te dis devant Dieu ko yoka kayo sonité o linga maka jamais na batu nyos ato le ka bobota to mokonza mboka ba ine na batu misusu bongo yo mungama netinga toke ba kondimandima boya fa afandi yangani na kabena ninga na simsina ninga nga kolonga omoni nga fole kan jela mususu kisasa za monene tikanga na sisanga te na mikumba nanga bato musu ba comment rappeler bango hier wa papa oza koza za boye boma kuta beba mapona ba fula la na fuli nyonso te oti boma la na fuli nyonso apona ba o faux fulu o vrai fulu mais nyonso fulu sakana jamba pambo
Merci beaucoup, Pasteur John. Namoni tokom na biso la souka vraiment lelo matin lelo leki kitoko moi ndé au sala fula vraiment batu balingako makasi. Et c'est quoi le dernier mot ko yebisa na bande ko nyoso tout? Dernier mot ça ka bo problème eza na vie so ngio le si tala ba chiffre tala ba signe moki. Comment zéro bima inutile mais nda toni ça ba chiffre nyoso pour qu'il y ait na bambongo. So comprendre ngo yebo. Comprendre nga? Na comprendre. So comprendre mamna lo bando mo na valeur à vie. OK. Luko za ka zéro. Un azaki invité par 9 fouté. Le ba makamuso considéré écouter na 4. Le ba pesi 91. So un azi quoi parce que daka yemo ba pesi 1. Un nyo sa benda ka 0. 2 tina 9 ba benda ka ba 0. OK. 10 000 100 000 1 million. Akosi? Te ko sa te. Ah, 9 fois ça qui quoi pas ngara 1 té. Mais bango tout ba famille. Comment ba mona ka 0 pamba po 0 mo ka kinda ka copte ba ko bengete pas ça c'est 0. Mais un soir qui fait ça, c'est là que tu as pas comme qui kilo. Foyeba, Zamba Pango. Merci beaucoup. Voilà, Tozakina, Pasteur John, bon comprendre vraiment des Marambango et Kei. Désormais, bon bandaromo na biso bongo na Pasteur John chaque semaine. To bandarozala nabino jusqu'à ce que bon yebisa biso nondi bo bakisa maramusu to sala sala mais ye maramboyara yara kaka. Donc voilà, alors quant à moi je dis un grand merci la bande de côte va soutenir Arabiso, le boss c'est Cédric Teka, 100 000 $, c'est quoi? Un grand merci Nayo, le partenaire privé Anondi Premier, Pablo Kini, le véritable déclarant, le seul et unique déclarant. Oh, Azopesa Makambu, c'est Pablo Kini. Et puis na Kinshasa, Tomoni, Motema Yabana Tchela, Bonheur Ngoma, Fondation Bonheur Ngoma. Tozotela maboro boye tala rara Bonheur Ngoma yonde mtoza la député ya bana tchela molobeli ya bana tchela Nondi Premier aza toujours nayo wana boutique Feza Balthazar. Un grand merci nayo et puis boutique d'habillement Lisa Queen na kati ya Kasenda na éviter quoi ba plan c'est comment qui déjà un grand merci nayo Lisa Queen wana zalara chouchou ya ba maman tokutani prochainement. Ciao. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelman vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac.